ezaka mapango te mituka te me koyeba Yesu za héritage ya suka bautanga nakutana na yo na minyololo nyonso fami nakangamaki na mozindo nyonso ya bututu nazalaki aya ya koyeba yo ezalaka esengo boye ya koyeba yo ezalaka esengo boye yaya mpona ngozali libanga monene obimisa moi na butu nanga obosanisanga bapasi ya bomwana aya ya koyeba yo ezalaka esengo boye ya koyeba yo ezalaka esengo boye okamata nzeto ebotisaka esengo pene na yo lokola nzete na ebale papa banguna nanga bakolonga ngai kasi lokola yo olalaka na yo te ya koyeba yo ezalaka esengo boye ya koyeba yo ezalaka esengo boye opesanga banjelu lokola basali oleka liboso ya banzela nanga monokwasi kopesanga lokola likabo ya koyeba yo ezalaka esengo boye ya koyeba yo ezalaka esengo boye ya mokili kasi mpona kokota lula na komonana na Yesu Nzambe na ngai nakoyeba
kuta nazalaki nanu mwana moke. Isaka mapango te, mituka te, me koyeba Yesu za héritage ya solo una kokutikela bana nanga. Ezalaki mpona ngolu monene ya koyeba yo na bomoi nanga. Papa utanga nakutana na yo na minyololo nyonso fami nakangamaki na mozindo nyonso ya bututu nazalaki. Aya ya koyeba yo ezalaka esengo boye, ya koyeba yo ezalaka esengo boye. Yaya pona ngozali libanga monene, yaya pona ngozali ekimelo ya solo. Obimisa moi na butu nanga, ozongisa esengo na mawa nanga. Obosanisanga bapasi ya bomwana, olongolanga susi ya kozanga aboti. Ai yaya koyeba yo ezalaka esengo boye, yaya koyeba yo ezalaka kitoko boye, yaya koyeba yo ezalaka esengo boye. Le mystère d'un seul Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, nous seul qui maîtrise parfaitement les secrets de la mort. Et aujourd'hui, notre Dieu a pour nous que papa par ses causes regagne la félicité éternelle. La vraie alliance, c'est au niveau du cœur. Donc, nous demandons ça alliance. Mais en réalité, mariage est dans la carte à Moutema. Est-ce que moi, l'ensemble de moi, je suis Tangaï? Est-ce que moi, l'ensemble de moi, je suis Tangaï? Ensemble, je suis Tangaï, je vais te dire, l'ensemble de Maboko, Makasi, je vais te dire, Maboko. Et ça n'est pas un moto qui te tombe le Maboko. Mamado, tu n'es pas reçu, tu te reçois que ça, la quatre familles. Pays de Sansamba protéger Maman Mado, la veuve, et bien nous jusqu'à ce que la mort nous sépare. La mort a séparé. Donc, nous avons déclaré libre dans le domaine où à continuer à faire Nenge Nzambe abongi selaye na samabele. Sambele bisonyoso. Alléluia. Seigneur notre Dieu, Père éternel, au nom de Jésus. Nous sommes libres ma maman Mado. Tout ce qui est la salle de Konayo. Alia qui n'a pas ses causes. Abela qui n'a pas ses causes. Alala qui n'a pas ses causes. Alamuka qui n'a rien Nzambe. Alaka qui est qui a voyagé à Koya. Il est décidé pour Nzambe. Tout ce qui est la salle de Konayo. Tika faveur na yo ezala likola bomo inaye. Na kombo na Yesu Masia. À ma qualité de l'homme et de Dieu, avec la grâce que Dieu m'a donnée pour briser, paralyser les alliances invisibles, je pose mes mains. Na condamné alliance nioso. Oye sangisa ki maman Mado na papa Sekos. Na condamné alliance wana Yahweh. Oye sangisa ki bango babane ko benga bango mwasi na mobali. Lelo pa Sekos asate. Maman Mado atikali. Nzambe ya konsola kamitema. Consoler mutema ya mwasi oyo. Pesa ye makasi.
lokola bakabani na nzela ya liwa nasambeli elongo na basali nyonso loi oyo esangisaki bango ya je t'aime toefase yango na basali ya nzambe na kombo na Yesu Masiya. Loi oyo esangisaki bino ya kozala esika moko tokati loi wana mpe tobrise lien wana ya wasi nzambe abomba bango na kombo na Yesu. Tosambeli biso nyonso. Grand Dieu le tout-puissant Père éternel, au nom de Jésus-Christ, tosambeli mpona Rwasi kolo totiki Rwasi na salon mpona yo Yahweh, yo ndoza papa ya bana bitike, yo ndo konsolaka mitema oyo ezoki oyo etutisami, yo ndoza nzambe ya nguya mpe mokonzi na biloko nyonso. Kolo protege Rwasi abatelaka epai na yo na kombo na Yesu Masiya. Na imposer le mot qu'on a Nicolas Rwasi, le père des orphelins, ozala tata pona Rwasi. Makambo passe kosa la kaki ya sale la nzambe. Oya sala ki yango te, yoza nzambe okosala ngo na vie ya Rwasi. Nzambe oya simba ka mitema batu, pour ba se souvenir, pour ba revenir à l'aide, pour ba bienfait ya papa na yo. Nzamba sala ngo. Au saisir ma opportunité à grâce na parcours na yo. Au saisir ma opportunité à malamu na parcours na yo. Papa zate mais oazali kolo papa zali. Apesa yo makasi à résoudre ma besoin na yo pe asali na yo bolamu elongo na mwana na yo pe na mwasi na yo sika zali na kombo na Yesu. Amen. Tosambela pour ma famille bayaya pasekos. Tozotika bango na maboko nzambe ke nzambe a protéger ya mazoka, nzamba protéger ya Viki na moni wana, nzamba protéger ya Micheline, nzamba protéger tonton mwana ntuka papa sekosi yoyo yende bena kanga masolo tonton. Et tout sambela pona bango ko yebisa nzambe a protéger, nzambe a sécuriser. Les facilité kobungisa yaya, les facilité kobungisa leki. Nzambo ya konsola kamitema oyo eza ya kotutana a consoler bino a pesa bino makasi na kombo na Yesu. Tosambeli biso nyonso. Alléluia. Tosambeli pona ya mazoka, tosambeli pona ya Viki, tosambeli pona mama Micheline, tosambeli pona tonton, tosambeli pona ya Besta za Angola, sambela pona moko za Angola kuna nzamba bomba ya batela ye nyonso babotama na bango, nzamba sécuriser bango. Eza facilité melobo kwa nzambe ezala likolo na bango kono consoler libota oyo, consoler mwana nyonso alimota oyo. Ba papa ya passe kosu baza awa nzambe consoler bango, ba oncle ya passe kosu baza awa nzambe consoler bango, ba nièce baza awa kono consoler bango, ba neveu baza awa kono consoler bango, mutu nyonso aza awa ami et connaissance kono consoler bango pe faveur na yo ezala likolo na bango. Na kombo na Yesu nde tosambeli pe tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Pambola. S'il vous plaît. Encore une fois de plus, merci beaucoup Pasteur Michel Chungou pour ces moments d'exhortation. Mesdames et messieurs, rapidement, nous allons vous lire la biographie de notre frère Passé Kossa. 1965, à Kinshasa, des réunions de papa Luka et de maman Memuche Sakila. Passé Kossa était sixième d'une famille de 12 enfants. Il était père de des enfants. On nous a précédés dans l'au-delà. Ça fait quelques années. Il était marié à madame Mado Kandolo. Mesdames et messieurs, par rapport à son parcours professionnel, il était un artiste musicien. Il a travaillé à l'orchestre dynamique H Big Star. Puis, il a travaillé à l'orchestre Viva la Musica. Et ensuite, il a fait son parcours à l'orchestre Quartier Latin. Mesdames et messieurs, c'était un certain 6 janvier 2025, suite d'une courte maladie, à Paris, que notre frère Passé Kossa a tiré sa révérence. Que son âme repose en paix. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le parcours de notre frère Passé Kossa, s'il vous plaît? On acclame très fort, s'il vous plaît. Acclamez très fort, s'il vous plaît.
Voilà, mesdames et messieurs, vous allez suivre en deuxième position. Merci d'avancer rapidement, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous réunissons sous une grande douleur, à un moment que nous repoussons tous, mais que, et là, la mort nous l'impose. L'occasion pour nous de rendre hommage à un homme qui a marqué notre vie, un homme exceptionnel pour moi, un père, je citais, Teka Koudifelela, pas ses causes pour les intimes. Il n'était pas seulement un père aimant, un soutien inébranlable, un homme dont la vie a été marquée par l'amour, la générosité, mais plus un ami et un bienfaiteur de la famille Koudifelela. Il nous quitta très tôt, loin de la grande famille, alors qu'il effectua un voyage qui malheureusement sera le dernier. Heureusement, par la générosité de Papa Fali, son collègue, petit frère et ami, sa dépit nous est revenu. À toi, Papa Fali Ipupa. Tu as fait preuve d'un véritable amour en ton vieux, à l'instar du bon samaritain de la Bible. Cela restera gravé à jamais dans nos cœurs. Je ne vous rendrai qu'un merci. Que le Très-Haut couvre ton être et ton envoi par l'intercession de la Mère Jésus. Aujourd'hui, c'est à toi que nous passons. Tu es un carnel de la passion, de la sagesse, d'une force tranquille et surtout d'un amour incommensurable pour toute la famille. Depuis mon enfance jusqu'à ce jour de la séparation, tu as été toujours présent, conseiller infatigable pour moi. Le musical avait besoin de Papa Narouassi, la chanson qu'il fallait pour pas aimer. Papa Narouassi, une chanson qui a incarné notre jeunesse de Passé Kossé. Messieurs et dames, notre président, notre Fali, n'a ménagé aucun effort. La maladie, Ouezouaki Kouloutunaye, mais aussi son collègue, Passé Kossé. Comme nous sommes bien à la connaissance des hôpitaux ici, Fali Ipupa avait décidé d'amener son frère en Europe. Hélas, comme qui dirait, la mort est un mystère. La mort, c'est divin. Personne ne peut gérer la mort. Nous avons perdu notre frère. Qu'à cela ne tienne, Fali Ipupa a toujours eu cet esprit d'accompagnement, esprit de partager avec les autres. Il a ramené, il a rapatrié le corps. Et voilà, c'est cet amour que nous disons merci à Fali Ipupa. Merci à tous mes amis, collègues musiciens ici. Là, je vois Sam Chitou, Gibson et consorts. Merci aux autorités officielles. Je vois l'honorable Merlin, Kamalwanda. Merci à vous tous. Et à toi aussi, à tout moment, il y aura des embûches, il y aura des problèmes. À toi, Maman Mado, Papa Fali est là. Papa Fali m'a dit, Yébissa Nawassi, je suis et je demeure toujours son papa. Merci. Et qu'elle vive l'esprit, Passé Kossé, et qu'elle vive la musique congolaise. Adieu, un grand merci beaucoup. Nalobakisaka kama mbangikolo ya pasteur ndenge mpoba biso batamoki tobangisaka ame na biso ntango eza envi kozalaka te bakobanga te asolo ongani eza na mbatanga ye moko ntango eza envi mibangisaka ame yango moko epuis pasteur abakisaki tokomona nzambe te tokomona nzambe à travers bato tozomona yo ozozala mona nzambe oti tomona te. Donc, préparer à nous autant nous envie.
bonisaka mambo bonisaka makanisi yo kokosela moto moto te kofunda ka bato pete nina moto ndenge moto mutangina moto sepa so bandangani mpo na ngai passe koso ezali ya ngai oyo ndenge orchestre pour qui n'a pas de l'autre pour la commune option de donner c'est pour ça qu'il m'a demandé de tourner dans notre monde de voyage on n'a pas ce que chose qui n'a pas de vie comme moi surtout on a fait tout qui était dans l'aéroport on s'est mis là dans le formulaire nous avons pas on n'a pas ça qui va me mettre bien non pas une que son bandako on dit pas ce que c'est ce qui moi notre vie de voyage on s'est mis d'un côté qu'on a le soutien parce que partout nous avons qu'il y a la main alors ça qui a tout ça on s'est mis d'un côté parce qu'il y a pas carabana musique dans la classe donc on dit pas c'est quoi c'est on a tant 4 années humanité tout ce qu'on a s'est mis d'un côté alors comme on a la main un zumbo on appelle un zumbo on a sommes dans pas la main tant la somme dans il faut la main mais que pour la main on a passé dans le même cordon il a été à Rabisso c'est pas tant au cimetière tous ça au journée de Mabé il a été il n'a pas le beau coup donc c'est ça quoi merci Nini parce que ça Bisso dans le monde tout qui était tous les anneaux Tinasuka en tout cas et puis merci dans le connaissance ou dans le Bisso dans le cas c'est ou dans la qui dit de là où de plein de saint de merci et puis merci à tout le monde merci à tout le monde. Donc, Bisso Iniko, nous avons représenté le président Abio Salemba au hasard empêché. Boyebi, journée à Melo Ndengezali, Azali Moussika, Alobi à Kokoma, monsieur à comité, nous connaissons même Malobanaï, Alobi, Azali Lomo, Azali noté que c'est la présence de la famille à Passekos. La même occasion, Alobi n'a baptisé Monsieur Moussoto Bazaliawa. Que les Sangues Arabiens. Te remercier, Fali pour par la compte, il y a artiste en danger. Nous surtout à Sali, nous bandons le Souka. D'ailleurs, nous avons bien grâce à eux. Ce qui n'a eu, la vie sur Alléluia. Okamata nzeto ebotisaka esengo. Pene na yo lokola nzete na ibale. Papa banguna nanga bakulunga ngai kasi lokola yo lalaka na yo te yaya koyeba yo ezalaka esengo boye yaya koyeba yo ezalaka esengo boye Sanga banjelu lokola basali oleka liboso ya banzela nanga monoko asiko pesanga lokola likaboe yaya koyeba yo ezalaka esengo boye yaya koyeba yo ezalaka esengo boye ya mokili kasi mpona kokota lola na komonana na Yesu Sambe na ngaye
nazalaki nanu bebe liboso nzambe oyo natika